de à 13h bobaki ritia akokita 14h 13h oti bolonga matonge ti aéroport eza musika bokokoma te abi tokende tokutana na bango ata na nzela ebongo tobaluka abimi nga nazalaki ya kolala kei ayezonga lisusu mama mbongo yango oyo esila mokiomela sikre alobi tiaka wananga nalali ela kei nalali lolamuki ai navai libanda 17h namona mobali mo bakendaki na ye balataki ndenge moko akoti azotala nga lelongi azoloba te apusa liboso atuni bana we mama babi mama aza te akoti na ndako aleli waitensio ekiti mbala moko tuna ye nini yai nasilanga wilo akufi bamisusu baye balobi te akufi te abukani nde babemi ye 51 Nana, banda samedi ti lelo namoni ete C'est grâce à Myrma nda pusaki ye siko na ba nzonzingi mwebele batu baye et tout déjà ozaki wakala na mutu aza na kombo automatiquement yo pe café batu baye ba na sima mutu mususu donc ayebanaki mingi sur le plan nzonzingi na sima ya Myrma. OK. Raison pour laquelle au moins ki batu azaki kolela mingi mais après non moi Myrma nga bambana bongo a ba bon souvenir singa pena ba bon souvenir oui lo. OK. Tu as un bon souvenir parce que ça mutu. Non mais à moi ça mobile ça surtout pas si à ta keboué. Avant ba bon souvenir na mais de sauf que ba ndeko na biso na ba komene ba zo ko interpréter ngonde mabe. Bima lelié pour mutu bavandaki na ye mutu bazalaki na ye choc biso toza choqué. L'explication c'est ça basaki accident le 17 décembre. Le 17 décembre ne basaki accident wana to bato zonga ba sala carnaval na bango. Le 17 wana pende akotaki cinquantenaire parce que a panzana ka liku abokole panzana ki a pasukaki awa mutu. Pasuka pe na mutu dans un choc na mutu. Quand on a commis une cinquantenaire, il était déjà moitié mort. On a bien fait le baron clair. Il était à moitié mort. Non, c'est que l'hémorragie a perdu ma qu'il est belé. Il est belé. OK. Normalement, il fallait battre China morgue. Oh là là. Parce que tant que ça l'accident a coué, maquillé sous pendant le coup la maille, il y avait des gens là-bas, on peut battre des t-shirts. Il y a un bon retour, maramou belé. Quand on fait cette vidéo nous tient. Bon mais tu vas filmer. Bon mais tu vas filmer. Au moins une vidéo wana et bimi temps à oui la coiffure. Mais ce que bimaka avant tant que na comment tu as créé ba mama mususu parce que na venir na hôtel bien na miso bo moto boye vous comprenez bien que moto yo ils a passé ça nini à la muka nous na 5h et le 23 ba la musi chacha ba pisi ordonnance pour ces katane ba kisi sous mama peka kuna akasumbi ba kisi allez na on est là ba 7h ba no c'est que ah oui la koufi. On comprend pas. Na ba vidéo musu to mona zaina kati ya bus. Oto mona wana. Mais siko akoma ki na moto ndenge. Le problème c'est ça au bus peut to mitu na ba question. Le problème c'est ça aussi to mitu na ba question comment il na moto. Na moto azaka yemo na moto. Non, na cousin na ye. Bazaki deux personnes. Deux personnes. Hier azaki na sima. Bon, je sais pas si on est na sima to ali liboso mais cousin mi c'est un soft. To zarana chaque jour na matanga. C'est un soft.
Mutamoto kimaki ketch na jeep moto ce qu'on a katikati. C'était ketch na jeep moto yaki na katikati. Mutamoto kimaki cousin na wana ya azaka na ba gratinier ya manzaka. On est des mongo ya kachika cousin manzaka kra. Ayele ka moto ya elaki. Ça c'est un message ne par écrit. Mais écrit na wana va qu'on présenter dans ma condoléances la famille artistique, famille biologique. Et le message dans le but qui est chers collègues artistes, tu vas commis ça valeur, tu vas commis ça respect. Ceux qui ont se respecté, tu dois respecter au pays azate. Aucun jour comédien a eu ta poto aïe, musicien a démarré Moutouk, a vu délégation, a salé les t-shirts pour y avoir un aéroport en G. Et tu as ça à mater. Mon geste est où il y a la capture, il y a un message à Hans, il y a un tinda kuna. Côté ce que bini pina. On a un groupe R, ça comme message là, capturer, tinda dans WhatsApp. A comme message naé, tous autres, bah comme tout mis ça valait entre nous, tout consort, tala. Le jeune de quoi ça n'est à couper. Message continue dans groupe, tout le monde va presser qui message. Le fait que qui acte nakata, ils ont déjà mauvaise intention, ils ont déjà signé à ma bé. Tant que comédien, ou ça les frères nos comédiens bongo, ou quoi acquisé pas musicien, ils ont trahison totale. Si au salaire on a intention nini et puis na idée nini. Il y en a dit que les va prester que na CPI. Vous avez la poteau, vous avez la perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a la scène. Nous avons abonné de Rolex sur ma perruque. On a bon ma sorte de sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig. Azawana na prime encore abordable. Pour ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je nanga au sol à Kanim pour atteindre la uniforme. Donc, j'ai école qui savino oyo, et ma futa, ou ngamukona sailaka, et telisaka, et pour teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir kaka, crème yama beaucoup ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose et allez. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup. À bientôt. Mouah. Yasika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai yasika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur
sur chef Katanga numéro 5 entre N'Djamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botuki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Tantu que lango FBT misalane kazinjo. Koko tche bazui soki pe kuna bache Tozui baso akaka. On sait jamais. Yama mini Tokiei. Voilà, meilleur vœu bonne année à tout le monde, à tous nos abonnés. Exemple Télévision, votre chaîne de l'excellence. Messieurs les journalistes, Barizi Baza le vôtre. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous sommes toujours dans la joie avec notre cœur pour vous satisfaire, vous apporter de la gaieté, de la joie dans vos maisons. Alors, Vérité Plus Plus, une émission socio-culturelle dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque. Tous nous savons, l'actualité nous oblige. Héritier Watanabe et Toto Yatembe. Il était là, il avait livré un concert au SDM, Stade de Martyr. Donc, il y avait mort, il y a un Moko comédien à Willow. Je crois que c'est mon image. Et puis, des opéras illustrés, sur l'image, il y a à Willow. Et tout le monde les extraits, il y a film ou bagago à salato l'exilabino et salamaki ninge salamaki et lobama ninge lobama ki ba ezo kene ba rumeur libelé na ba spéculation belé misuso wata mutabomi sié té wata té yemoko makambo belé belé. Alors aujourd'hui j'aurai le réel plaisir de recevoir Patrick Ngambé. Avec lui nous allons essayer un peu de parler parce que bazaki un peu dans moi affinité na Willow. Patrick a rappelé dans côté comédie, a rappelé dans côté na biso à la presse. Tout mais un peu sur les camarades, c'est quoi au fait le problème? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a vu un sous le qu'on appelle sur la bébé na wata, il y a pas un ming na ans, tout solo appelé na Patrick tout à l'heure. Maintenant on appelle ce mot d'étiquette na merci na deux Oasis Mabilili, grand merci à mon boss, mon patron, à tout seigneur, à tout honneur, Yannick Chamba Gotson, boss Mboka, meilleur vœu et bonne année na yo. Merci à maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour FBT Misalande, Kassinjo. Agence Yassur pour notre transfert à bon Bakoli, FBT Misala. Et grand merci à Shekina Vumbi Kitoko Peta et Gaël Fundoumé na bon séjour à Kinshasa. Et du Jokabouikou 3 fois star, qu'est-ce qui se passe? Grand merci à toi aussi, Mimi Ndoumé, madame Mimi Ndoumé. Gros bisous à toi. Et Christelle Lina, madame, gros bisous à toi, Shekina Vumbi Kitoko Peta. J'ai résidé dans la Norvège, clin d'œil spécial à toi. Et aussi tu es d'accord avec moi, ouvre-nous pour dire déjà bonjour, bienvenue. Mes condoléances, meilleurs vœux, Patrick Ngambé. Bonjour Nayo, monsieur le journaliste Barizi Baza. Meilleurs vœux pour Batoutou, Baotalabiso à ce moment. Meilleurs vœux dans Patron et Royo, Maison des Bridges KD chez Bruno qui dit des Bridges. Meilleurs vœux dans DG Eric pardon, Rodrigue qui dit des DG. Meilleurs vœux à Batoutou, Patrick Ngambé. Meilleurs vœux à ma famille, meilleurs vœux à mes enfants, Curtis. Artricia, Orsiana, pourquoi pas l'air maman, Grâce Zimbo. Mais Hervé, on est là quoi. D'accord, on est là, Patrick Ngambé. Je crois que je qui a annoncé depuis Nanga Awa, bonne en santé. Ouais, santé bien, la nègre qui toujours eu ceux qui n'a ceux qui va faire tes aïeux venir monter bêta biso. Ils ont fait à fin de l'année à tout cabareté, mais obligé faut ça qu'à dépense parce que ça dépense aussi il y a sous qu'il y a année. Voilà. On se bat toujours la nègre est bien malgré que la diaspora va passer sur mon Congo. Bah bien tout comme ça qui est argentin, tout le cas mais cette n'est pas compte. Mais ça va, ça va. Français, France va beau, il croit des oyétés. Ah, bata français. Bon ça, ils sont beaux été. Bata France va beau, mais il est quand même bien. Non, il a fait tabac, il est toujours bien. Toujours Bundara, Barizi Baza, mais santé ça va. Voilà, toujours Bundara, Bissonion Sorbo, et début sur votre fait pas d'amour parce que dans quelques jours, toujours, c'est campionnat 2022, il y a campionnat 2023, et ça là très bien. Patrick Ngambé, tout ta maman à Likambo, Yandeko Awilo, Nenga Tsaki Biso, la spéculation, il y a Ibele, Bamsoubado Bawata, et tout. Mais quand un peu que Limbo, la Biso, tout expliquer, Biso, détail, on peut dire, Moukié pour que Bato Barota la Biso va comprendre. Awilo, déjà à la base, as artiste comédien, Mazaki artiste, n'a pas de sa groupe à Nani, où a évolué, et puis Ormi Banzonzing et tout. Voilà, il y a un bateau belé. Surtout la diaspora, mais mon qui
comédien pour les Lawilo parce qu'il y avait des figures emblématiques du jour dans cinquantenaire. Bato ba mi tout na muto ba olele makasi boy aza nani parce que les banzonding tout le monde a vraiment très rare. A outi na groupe nani parce que les lions souvent ils ala kaka muto azaki trop nzonding muto ba mona souvent na ba film ndé peut-être qu'on mériter un sous et les lions mais ba boni que muto moko ba ndiko ba olele makasi ba tuna ba question moi en fait Awilo a évolué qui en fait abandonné ko évolué dans le groupe il y a président Jerry Matondo que je salue à passer depuis Turquie. Ah oui, il a évolué dans le groupe il y a président Jerry Matondo. Mais ils ont la déjà vu la réalité parce que nous toi ba rési mutu toi dans les passé na ils ont les passé na on a plein les passé na deux pendant les passé na les passé ah oui il y a beaucoup na na ser na biso Mir Makano il y a comédienne donc on allait passer donc quoi bah on va dire que les quatre na ba théâtre quand il y a kin au moment où on a mis on a déjà nzonzinga on a déjà na combo parce que ngami ma to travailler na moi quand na groupe de Londres et puis ba nzodi za master nanga bah souvent comme que toi na tournage ce que zo benga mi mo za obligé o benga Awilo parce que oui bah la relation kala kabona na kala déjà relation amoureuse la relation amoureuse relation amoureuse c'est ça la relation na bango moko ya kala déjà donc ce que so bobengi moi automatiquement bobenga kazaki gentil très poli alors respecter tout le monde donc jamais gros ça la casting mais sans que tu aies été et puis il trop comique il a trop comique donc c'est grâce à Mirma na poussa qui est sur na ba banzonding mwebele batu baye et tout des arrêts wakala na mutu na combo donc automatiquement puis café batu baye ba on a sima mutu mususu donc ayeba na mingi si replan nzonding na sima ya Mirma par exemple pour laquelle moi qui batu baye ko lela mingi mais après non to moya Mirma na bamba na bon attends ba bon souvenir singa pena ba bon souvenir oui lo OK tu as un bon souvenir parce que ça non mais à moi ça mobile ça surtout pas si à ta keboué avant ba bon souvenir na mais de sauf que ba ndeko na biso na ba comédien ba zo ko interpréter ngonde mabe OK ba rési mutu tout dans les passé na ba les passé musu ba comédien sur bito ba on a télévision M soupe za la Sony P M soupe et P ça passe l'amour n'a pas d'âge bolingo tela ka copiler ça mutu tela ka taille mutu biso so to yebi yango biso tout to yebi yango déjà ba luka te ke mutu akufi ba koma ko ridiculiser te ko critiquer to ko minimiser mi mané to mo na émission ba ça la wana c'est pas bon si bazo minimiser eza kitoko te ba olo bapona ki ngambe ya Mirma ba moni a na bolingo blo wana ezala raté na bolingo blo wana te o ya za ngambe ya za mokie bele nyonso ya Mirma banda opesa eza bolingo eza problème te et c'est mama bolingo ti et mama bolingo to mo sala ngo ba analyse ba mo sala ngo makambo bele tout ba ta ba li passer ba tum soir ba ole la pena ba télévision da solo mutu azana le passé na ebaza ngala na le passé na nga yo zana le passé na bonga na kufi et bi masoko kufi bo so za vivant mo ebi mezate non lo bango te parce que na nga magamu na la garda on kanga ngabe ba yo bi mso mama top pam nga magamu na la garda je ne suis pas du genre ya batu oyo soka bimina mwasi lo te beta ngo lisolo pa mutu mususu non nga so na bimino e suka biso imbalo ba yo mo beta ngo lisolo parce que avant de bota to banaki to tsaki ba avant de bona to toka elenga théâtre on ndenge zalaka to meka pene to mekaka donc elenga théâtre zara so boza ensemble bo grignoter mais musala to travailler entre basina mimba to mona na chaque fois to kabola vers to lire à place moko na ko se plano pe msb ko kenasi ya loyenga masanga msb ko kenana ndenge normal après to kabola na biso ça peut aller passer mais na jour te na yo betela ngo ba risiki ngoninga neza ngana bimana x na bimana y moi je ne peux pas le faire oya yebi asanini ayebi surtout kabwani izana kwena nga pena kwena nga to pena bali passer na biso même si pena ba milieu ba théâtre oh même mutori bango zaka pour mutori bango mo fena yo beta di solo beta le satanda yo et c'est pas important ba rezi boso mu fi nga bala na yazan au moins ma ramener bila bomene libala na ma bala ba comédien na mutori bana na biso ki aime so bala na yepe Patrick Ngambe voilà so ki aime super bala na ye voilà tozonga Mirma voilà ah oui le Mirma comprendre Mirma mpe muta pistona qui parce que au départ tant à Longwe et pas à Jerry Matondo en fait Mirma avait déjà un groupe ni à théâtre avant quand même maman présidente et tant à Longwe et pas Jerry Matondo ndesco ayeso Simba et loko ya Mirma groupe na bango comme il évolué donc
tokomi koévoluer totournaka trop souvent tofetaka bafete ensemble makambo tellement ebele totourna bafilme ebele baresi baza na awilo wana po tozonga na ndenge otunaki soki akufi ndenge nini voilà surtout ça pose ane mama ya likambo mpenza omoni na mutu omoni tozala na maison de point cadeti tokovanda boye libaya moko par exemple libaya oyo elengwe kwenga ya mutu pa na koya na daye so bato baresi akufa ndenge obligé faut expliquer nini akufaki bozalaki wapi tozalaki na sans frontière na maison moko boye de point cadeti tozalosala émission libaya esali nini ekweli parce que bato bana posa bayeba explication ndenge moto asali nini moto akufaki mais pourquoi ya wilo bato baolinga topesa explication te ndenge moto akufelaki zoma kote ezosala mabe il y a de certaines personnes oyo bazolinga basala bacampagne moko ya mabe ke babimisa bacomédien mabe epai ya wata to babimisa wata mabe epai ya bacomédien eya na danseuse moko abinaka na la team aza mwasi ya grand frère ya awilo kombo danseuse en peu babengaka ya pembe ata tozoki na lupango na bango kuna babengaka ya pembe epuis bavandaka lupango moko bango nyonso danseuse wana aza na ghetto na jo na ye awilo mpe aza na ghetto na ye banofa na mirma te awilo na mima bakabona kala moto akoma kosala vi na ye bakabona na bango kala oyo tobeti kaka eza dépassé tobi te kende awilo akufi boye bazalaki na mirma non batika ozala na ye te bakabona kala déjà ezalaka ke moto ozalaki na epuis bakabona me bazalaki binemi te mima bazabengaka toujours na batournage bazalaki kosolola après l'amour c'est l'amitié mima leli ye mpo motu bavandaki na ye motu bazalaki na ye choc biso toza choqué awili azongaka na ye epai na bango mima apakisa makambo na ye mima mpe aza na mobali na ye ana makambo na ye mpe asalaka awili mpe kuna aza na makambo na ye epuis atiki mwasi na zemi soki aza informé atiki mwasi na zemi mwana yango aza na 23 ans je crois bavideo même soki na opesi bavideo tiani fi yango azali koexplike jour bakendaki aéroport bakende na mwasi mwasi natikalaki mais ava bakende ndenge ezalaka kaka orchestre ezowuta afrique du sud ezoya baresi toyaka na kini toyebi ke so orchestre euti mikili ezoya motu na motu acréaka délégation na ye babase bamona pinaki ye bayambaki ye bayaki kozwa ye faut banderole faut t-shirt ça se passe comme ça bana na wenge ti lelo makambo wana ezala ti lelo après vane faire rigolo ayaki tomonaki esalamaki bongo fali pupa ayaki esalamaki bongo ekendaka siko bongo depuis awilo basalaki mpe organisation bakende koyamba orchestre ya la team wata mais il y avait des t-shirts elongi à la fille bon retour nani ya pembe de la team wata tout consort donc déplacement ya wilo bakendaki aéroport pour basala carnaval ya héritier wata na vie un peu plus awilo akina po alanda date semeki na ye parce que logique eza yango wana explication eza yango wana soso to expliquer boye te to luka explication ni to pesa bato on comprend ba rési c'était comme ça et puis bakende to ba okende bazaki na bango na kati ya voiture parce que toi na ba vidéo na kati ya voiture alati t-shirt ya la fille baki aéroport kozwa orchestre na ozonga na bango nde azalaki na moto azalaki na kati ya voiture mais toyebi te ndenge asi retrouvaki na kati akomaki na kati ya moto nde bayosala accident wana na robot na 24 na triomphal 24 na robot vous comprenez ba régie explication c'est ça basalaki accident le 17 décembre le 17 décembre nde basalaki accident wana ntango bazozonga baosala carnaval na bango le 17 wana mpe nde akotaki cinquantenaire parce que apanzanaka miku ya lokolo epanzanaki apasukaki awa mutu apasukaki mpe na mutu azwaki choc na mutu to bakomeli na cinquantenaire azalaki déjà moitié mort on va bien fait toloba yango clair il était à moitié mort non azalaki hémorragie aperdre makili ebele normalement il fallait batia ye na morgue bato baka akufaki déjà pour utiliser terme depuis le 17 parce que tant ça l'accident kwei makile sopa na lokola mai oli bato ba mema il y avait des gens là-bas au batika ba t-shirt il y a bon retour makambo bele quand on peut vidéo na otiango
bon mais bato ba filmer bon mais bato ba filmer au moins vidéo wana e bimi ton a wila ko faire mais ce que bimaka avant ton azaki na comment to ngato créer ba mama mususu parce que na vidéo na ko tela bien na miso bo moto boye o comprendre bien que moto yo ils a pas ça nini à la muka ndi ba komane na cinquantenaire wana ba que destination mort mais ba médecin ba bi boyali non to réanimer ba côté na salle de réanimation ba réanimer respiration senini izongi ba chesko ba machine ba la premier jour le 17 à la moto le 18 à la moto le 19 à la moto était bon surtout tiki be le coller pour là ba to classer na miku en attendant soka la moto to salle opération classer ba miku wana classer ba miku ba tiso ba bende tiki on a bon wana azaka ya olala car nenga côté olala azaka ya olala fait to kota scanner ndenge ezalaka bato bayebi nde tozosala bakoti scanner résultat scanner ebimi ezalaki résultat moko ezalaki bon te même médecin ayebisaki cg na biso oxygène azwi choc ebele na mutu yango esalaki azalaki na moto akwelaki badi ndenge amikwelaki lokolo ebaluki boye mutu ebetami mpo azalaki na balox mais bakataki ekovo bakataki esuki mpo batraite mutu wana résultat scanner ebimi makili mataki dia na cerveau akina problème be na mutu bobondela ma espoir ezalika awasani ni awolamuka donc to ya wana ba cinquantenaire to dika wila kulamuka ba prière so pina baza pona ba prière esalama pona ye ba master na ye wana ba o ba sagina wana ba na groupe ba les stars ba daya pina soki mo ba 19h ba longo hôpital ba ki place mo ba prier après moi quoi là parce que nous avons là on a cherché là ça on a le 22 dans le mois cinquantenaire on a je crois on a 21h tout ça puis ton a kutaki mayo kutaki mayo tu vas ti ba 19h ya kei et là jour où il y a veille mortel la maman chez la moine tu vas na ba master na tu vas na un restaurant tu lia to se ka to beta masutu bi aula mukaka kwa za mutama tumbo lisi to tumbo la ifa homonia ivana no nanda olika bitambola tala school ba ochao lokolo ba ochao mabende utambola ba beki mutulula no ambiance to bimi bande unaye ba kei ndeko ne moko ba biba biso kina biso ndako abona na olala ba camarade ne chacha biki bon ngamo na ozonga na ya olala kina biso de chacha ko ozonga na 5h la moussiata ba policier on a na deuxième niveau ya soins intensifs ba ko ça témoignage à moi na chacha parce que jour akufa ki oui ka famille za la carte vous avez mon anaté mettons ta kufi bongo bimasko qui le devant mon boy chacha pena tombo ba policier ba sa famille moi mobali o a souffrir pour na moninga na ala la ki a na karo tous ala na to la na nous na 5h il y a le 23 ba la moussi chacha ba pisi ordonnance pour ces katana ba ki c'est sous mama peka kuna akasombi ba kiss allez na on est là 7h ba nous c'est que oui la kufi les psycho oxygène a tenu ce message dans groupe wana donc c'était terrible nga vous dans en ligne mais dans groupe tem bien dans dada international oh yo ça réaction te bonne réaction ni oh côté groupe tem le côté groupe non oh côté oui la kufi côté vous avez message ya CG non, je pleurais à la maison à cause de l'idée. Parce que n'a pas bien oui. Il a des comprendre papa je pleurais pendant 1 heure du temps à la maison. Ma coco a béninga na yabi ma coco ya zole langa pe na ole le psika ma coco tout na cinquantenaire. Na ba no brosser ketch na ole la na côté douche na ole na ole ta na ole na mati mutu na ole na tina koma ki na cinquantenaire wana. Donc l'histoire c'est un peu ça où les mecs qui ne connaissent pas quoi. Maintenant on comprend pas. Dans la vidéo tout le monde a une carte bus, tout le monde wana. Mais si quoi à comment tu na moto ndenge. Les problèmes c'est ça au bus peut tomber tout na question. Le problème c'est ça aussi tomber tout na question comment il na moto. Na moto ça ka yemo na. Non, na cousin na ye. Bazaki 2 personnes. Si 2 personnes. Hier zaki na sima. Bon, je sais pas si on est na sima, toi il est beau sommet. Vous avez mis 5 soft, vous avez chaque jour dans matin. 5 soft. Mutamoto qui m'a qui catch na jeep. Moto ce qu'on a kati. Jésus Christ.
c'était ketch na jeep moto ezalaki na katikati moto akimaki cousin na ye wana ye azalaka na bagratinier ya manzaka on est des mongo ayaki atika cousin manzaka cra ayeleka moto ya yelaki donc c'était ça ezalaki barezimoni makambo oyo eyesala pasi franchement ça fait mal. Ça fait mal. Mais bah, tu vas comprendre. Comprendre. Il y a des gens où bah créer moi problème bah problème à tout moi je perds à Willow parce que j'ai regardé bah souvenir et belé. Vous comprenez bazar. Et ça na comédien mon côté à l'équipe de la télévision à l'objet qui est lié à Willow au terme dans les héritiers Watanabe. Personne n'a dit ça. Parce que comment le bama bon OK personne a dit ça et puis mutu pas otika ko le ba pété que lié à Willow Watamutalié non. Et ça va malentendu. Moi na quartier peut aux arana batu. Ah oui là moi la matonge. Ba na quartier bazali. Et ça soit moi dans quartier mon gars qui na secrétaire a olé la bongo ingi ba ke ba comédien mutu ba lobi yango sona lobi ke bato balela ibongo te seki na kosi parce que ngamona yoka ki bana venir na bango wana ona va vanda na bango le pan moko bazali ko lela bongo message moko ya bongo ki ovandaki na yo iloko ni etindaki yo okende carnaval ba misuku ba ofinga pe na danseuse wana pe lelo memi a wudo na liwali kolo na parce que inde ko yambabino na aéroport. C'était comme ça. Mais il y a quelques-uns, il y a des comédiens, dès que vous avez bimisa hérité ma bé et pas il y a des comédiens. Ouattata attaché, en fait, Azalaka attaché n'a pas comédien. Après Valérie Nathalie que le 25 va concerner pas mamie il est là. Alors il dit que ba comédien tu vas ça une propagande il y a carnaval nanga. Il y a on a coupé ça 1 heure du temps. Na stade de Mati va prester avant la sanini na mata. On ne va pas prester ba comédien. Va prester pourquoi mais comment il boue. Ni nga ne ba prester nga c'est nanga. C'est bien ma casse. Poni. Ouais. Nga ba na sepeli ni ba prester te. Poni. Casse pour ba zogi message en se batindela ki wata. Ils va flatterie, ils les corbeaux et les renards. Ça comment un message en. Bon, message à Hans au moins un groupe pas ça. Un amutu mususu pour mieba o yaza m se ba rappeler. On le d'accord nanga. Mutu mususu pas dans succès na makambo mais yemoko en soi ami yebite o yazali. C'est nga batu mo baza ba expliquer ka moni yondo za bwe yondo na mitu yondo za makambo. So za ba conseiller bien. Place wana yoko kendete. Zéa ba monde ba sanini ba bengao. So ke yo moko o misanini o mikitisa. Ba mususu ba mieba ta fait ba rappeler bino. Tout va faire réfléchir bien mémoire. En ça un message ne par écrit. Mais écrit na yoana va n'a représenter dans ma condoléance la famille artistique, famille biologique. Et le message n'a le que cher collègue artiste, tu vas commis ça valeur, tu vas commis ça respect. Ceux qui ont se respecté, tu dois respecter au pays azate. Aucun jour comédien a eu ta poto aye, musicien a démarré moutou a vu délégation a salé les t-shirt pour y aller à l'aéroport en Gilles. Et tu as ça la matin. Michel Balira comédien, ils aura presque partout dans le monde. Il paraîtrait. Vacuum il y a des musiciens là comédiens ça rend en quelque sorte en fait. Est-ce que ivoirien Gouda qui n'a pas ivoirien alors ça mais oui. Ah qu'ils ont meilleur dans l'aéroport. Que digue cravate à salir mais à meilleur na nani et arrive à dans pays ça va faire play. Nous mon bobby qui va t'attacher attaché na comédien bah ça les faire play. Problème à côté. Bah toi il fait comme on va changer pour il y a humour, il y a artiste comme ça faire play c'est pas mal parce qu'il y avait des Cardozo, bah il y a belé. Gesho Ingange, pour ça la faire play et un ngoma bête. Mais il y a des discours ni on le na télévision tant muninga kufi. Vous comprenez? Il y a des discours ni on le na télévision tant muninga kufi. C'est ça le problème aussi. Pour soutenir wata mutabu muta soutenir wata te mutuna muta azana considération na tona affection na pas wata par rapport à mutuna mutu.
yo ko en considération na wata ko le kanga par exemple mais même sunga na peto solaka mais même sunga na bengi ya mbati mais so yo benga sanini ayambi différence c'est ça toujours so différence en fait parce que battre la bien pour les bande ko mususu te parce que ça bande ko balaki attaché à Wilo bon yo même chose na comédie mais attaché à Wata parce que yeba discours ni on na télévision pour blesser côté te blesser pe côté te au moins geste oyo ya ko sala capture ya message ans ya ko tinda kuna côté ce que bimi peut-être on a un groupe en ça comme message là ba capture ba tinda dans Wata a comme message na e toujours te ba ko to mi ça va valer entre nous tout consort tala le jeune de quoi ça ni a coufé message continue à groupe tout le monde va presser qui message maman top pour dit ah eza au lobby marama songa dans le bac qui ont déjà yo mon fait ba ko pipe ça musala na yo Valère maman chaque kufa wa to mona musicien te ayaka ko lela na biso mais ba on va kufa ka biso ça nini okenda kaka toujours maman tela mona surtout ba des complexe na bien c'est complexe maman tela mona kufiati na mona pe ba comédien mususu ba te ba uniforme un jour d'autre maman top vous monique vous mona même jour maman moi était être kufa ya mukolo même sous moi pe ba ba sanini ba oyate preuve ne papa ko dia kufa ki mais on sur mission ba yaki bon surtout tout le monde ba jeune casto cheka papa ko aider par exemple nana mission ni ngwa yaki mission yaki te tu vas na contre ba musicien pété mais de sauf que le fait bah ça qui acte wana kaka ils ont déjà mauvaise intention ils ont déjà signe ya mabe tant yo comédien ou ça les frères nos comédiens bongo ou quoi qu'ils pas musicien c'est trahison totale siko au ça on a intention nini et puis na idée nini yo na bi que ne ba prester que na CPI donc bateau batina wa ça bateau fait qui va prester bon ceux qui bateau va prester tous les bateaux va prester bon va mié bon on a été na d'ailleurs qui est musicien ou comédien bango ba yebi ceux qui va prester to ba pour prester mais na nenga ba huis clos baza biso to ba ta réseaux sociaux biso to na monde de musique a tout ça les lots mon musicien ba ki ba yeba kaka donc c'est quoi ta entourage te ana entourage ça bete di bango li solo entourage on a bata ans bazate ba pire bazate toi na bango na maboko bato asaki makambo wana mais oui to yiba bango teleni mais to yibi boto akanga maman makasi na watana bese mayonnaise biso otangi na biso koma mutu pete tozali na lobi na matanga pa ba wile totangi na biso koma mutu te mais de sauf que to yebi bato basali acte wana so groupe ngo bo créer quand groupe créer mais ka jour oyo ah oui la côté comment côté comment le 17 je crois. OK. Je crois le 17 ou le 18 je crois. So le 17 ou le 18. Et le groupe il y a SOS Kosunga yo ebika ba famille yango. J'aime moi la président yo ça théâtre, j'aime moi la ministre yo ça théâtre, j'aime moi la DG yo ça théâtre. Zara ba biso to botama na ba don yango. Totina ba famille moka normal, oyine ko ça théâtre na era likambo singa ka ba ndiko ba sanini ba chopo. Atanga o nza be baza swina kufi. Même si 70% ces habitants besoin moi charge. Même si 70% parce que tout le monde en a pamba par rapport à M. Nabandi comme ça tout bout en libre mort tout à tout le temps tout il y a placement tout met la placement c'est à dire que tout colle sa affection mon boy donc il aurait ça là yo tient le beau qu'on a poche au contribuer à affection au nazarana on a yo tu comprends le badou ba baraté c'est ça les problèmes parce que affection au biso que on a wilo mais ce que ba discours ba comme ça ba comme les biso que tout c'est plan en outil. Donc, il y a le moment ceci. Si, je suis aussi plein dans so, dans minute instant où tu vas en guerre. Bon, je ne sais pas pour bon ça n'a pas besoin que tu m'as grave venir la chira pas bon ça beaucoup de cabo mko. Le message en s'attendre combat wa tata. Mais de sauf caractère, ba tu vas mauvaise intention ba tindi en pour ba luka ba créer le moro bo ezata en sens te. Mais quelque part après wa on a le droit en s'attendre à attaquer ma case pour ba vidéo ne bi maka à salaire on déjà peu ba. Quand déjà ils allaient passer déjà dans ce déjà à expliquer déjà na za mourir c'est nécessaire les loko na mona normal c'est za bongo. Comédie za o zo mona o ya on za ko s'inspirer na on ça la comédie. En ça les comédie il est que bimi à ça la comédie. Comprendre. Na ndenga bien puis en na wata ba na relation ya bien ba résicoler ka bateau tout ça na ba na groupe WhatsApp wana mutana relation bien makasi koleka en sous zone wata zate biso tout wana kata groupe na WhatsApp ato sola na wata wata benga kayo ko bulete ko leki relation na ans ba sola ba masolo mususu comprendre ba sola ba makambo na ba mususu wata da mission présidentielle biso soto yebi
en ce pas comédien présidentiel basula makambo na bango na bango ba président c'est quoi ça oh castina yo basula makambo na bango ba David Mangaya na bango basula makambo na bango ya ba Maman Daniela Kamwanga en sa prestation à l'anniversaire il y a dit que chef de l'État Maman Daniela Kamwanga na Romeo Golf il était invité à partir pour foutre les biais au presté Wata Yembaka Papa Chira Yembaka Mike Kalambaye je crois tu comprends fi ba ke bango za maman na bango ba présidence comprends ma eza makambo na bango ya présidence makambo na bango présidence ba obongisa entre bango David Mangaya za wana Maman Fanny Chisaza ba beba na ta parce que yo siko muto sali bongo do obeba ina ansi vi na yo mobimba ansi pa yebie ayebie ko pona mwana ka bloquer ba monsieur ba on a statistique nga unem na opekisi abi ba hypocrite tala baza mo hypocrisie il va ina théâtre mo to mam sa ba ke ba komene ba hypocrite ba teni na ba aussi la rigueur te nga moko na mona hypocrisie à théâtre na makamba diana to diana kufaka non en fait avant to diana kufaka ko avant Diana Maramka SOS au ba créer un groupe moya WhatsApp ba kota rabiso nyonso partir à Diana mo ngabela na groupe après ba mona on a page mo be kaka ba comédien wana ba ya CC qui pas journée za ngambe pas journée za ngambe ba retirer nga na groupe na sima ba otonganga ba minimiser comme ba minimiser nga bato ba dika na kata ya groupe ba mata na ngape baza ba pire ngape baza mais mutu moko ta benga nga na téléphone sanga ki oui bite tina ni balongole pour ti balongola nga na yebi nga te parce que nga groupe WhatsApp to retirer nga ni shoni fra ba crédit na nga moko mais ba retirer nga na likambo wana mais nga na yebi te ke ba kosela nga makambo ke pas joine ezaki yanga mais après tant bien na kufini na yo ka na morgue na yo ka na morgue katale ya yebisanga na mamepela après le président Gesho dem tsa benga yebi na zo na courage ya benga bi ngambe ba to zo ko confronter o tingam na benga eza boy c'est le président Gesho muso président Gesho yebisanga ngote et puis président donc dina longwa nzo ali makambo ki na kuta na pene ba frère na wana ba sœur na to za na bango abi oui eza bongo et après ba yo mona ba audio mo bimana pas et c'est des pas na menga za isu na kati ya groupe te ni ba comprendre que c'était pas Ngambe ba mouchard ba na kati côté bandaka jour wana na mona pene ki hypocrisie za li mettre pinga yi makambo parce que mutazwa na ta ya reconsoler nga c'était mettre pinga na pesi mbote ayibi kanda na zara nango mame metapinga na bisi mama limbisanga mais il faut na se défouler moni ndoki bele la na olika be mission accompagner na masa na Matika Songo na pesi mbote na letisa pour de France Paris kuna Matika Skaz Matika Songo ndachanga pour a soutenir ngabité rola la tetoke be mission ni alika na be mission na lobby na ko le bape ça ni esila yango sko basala ngo so ensuzo ezaki to côté to sanga na ba groupe WhatsApp pona ko sunga mais to komi ko banga ba tuna ko WhatsApp bo moyo oloba ezate mais on peut savoir Patrick Nakatiote est-ce que Ndekwazaki na comment héritier a soutenir qui financièrement la yoka ki yango te on a finance la claire finance la claire on a yoka ki baba ki jour oyo asalaki accident en fait fille moko boye bazaki na wata ndezaki après carnaval ndezaki ka wata za mutabatu bazaki place mo message yaki ke garçon moko asali accident na moto moi yaki na mutakufi te ndena yokaki il paraît mutu moko yaki na $50 na yebi $50 wana eutaki kuna te to mutu moko apesa yoka na volonté na yewa il paraît parce que na précision te na zoka ba groupe ya WhatsApp na groupe ya WhatsApp ya ba master ne po ba groupe ngza eza mo ebele na yoka ba beka mutu moko yako tika $50 bon biso soto yebi ki wata ko tika $50 te parce que moi je sais que wata le bayi batu nyonso bazwa ki ba problème avec bata cinquantaine pour dire batinda mutu garçon va attaquer sur le boko na kitambo kuna avec ba memaï na ngali ma je crois ba peut se soin comme ça il y a ça son contrat pour na bon faire facture ti siko mais pour na na clair baza mamle do ça na yebi comprendre atana za na ni côté c'est na organisation te parce que une organisation où il crée ba province toi ba tabiter mamukusa aba no mona na mutamte mamukusa fo moni on ka kanda mo boye créer ba une organisation te o ba musu ba sala wana mais toi na ba organisation musu wa biso mo ya ba entourage na biso ba merma ba grâce ndimbu ba station zamé toi ba entourage na biso mo ya biso ba suprême gogal à part o kuna be biso petoza mais toi pe na ba o ya biso mo ba trop ba donzo mingi ba donzinga OK. Mingi trop de données. Mais moi toi chapeauté ma kamnani. Tout ça CG na biso oxygène. OK. Il y a déjà wana. Toi na muto azo ba mbongo c'était Serge pasteur patron.
Tout ça, Marie-Jeanne Bololé, il passe à Bambongo. Tout ça, Aminata son père. Voilà, na côté Kuna. Et na côté Moussou Pé Bazali, na côté Moussou Pé Mastane, na côté Moussou Pé Bazali. Donc, centimètre au Pandi, organisation. Du temps, famille, qui boutique la bisoto solo là. Après, tout bien, il y a artiste. Mais pour l'instant, pour nous, qui soutient mon royer, un sous n'anga moi la team, parce qu'il faut te foutre à $2,500. N'enga qui ba jour à ça qui na chose intensif. Facture et bima qui ne va traiter sur $2,500. Bah qui n'a quoi mboumé hier, bah moment qui est hier. Donc c'est conteneurs par jour c'est $25 à morgue. Déjà ça combien de jours? À côté bah les 23, les 23, les 28, 5. C'est 5 jours déjà. Ok. Mais jusque là, la famille a zoné dans binoté. Les familles a zoné les sauté, et tout ça on va fête. Tout ça on va fête déjà. C'est on est comment après la fête. Souhait na biso pesa après la fête. En fait, souhait na biso. Souhait na biso c'est après la fête. Tu es bika qui a couffé na moment mo boy. Maramuza tellement et décembre déjà moi il y a pas problème. Belé sorti mutu toi bimsaka. La ba cotisation de ça ma case nza ma osungaka. Et puis a où la dame ta chance na ni barezi. Il fait quand la muka franchement. Mon il fait la muka amona liste ndenge bato batielaki ye mbongo azali nona koma si batieli ye mbongo ondire atuna nzonzingi pamba on va bien finir lobango bato bacontribue ondire azalaka na ekiri moko boye onde koba ya bagroupe onde azala na groupe moko boye groupe ya moto kingani sentir mutu tu azali bien na facilité ya kotia mbongo $10 au 20 au 30 soki kaka mutu boka atali kaka boye bon nga naotinda mbongo mais après na akite nanga atini mbongo na pasa nini akite mpona koevite makambo oyo ekomisi ansuluzulu nzambe venda ye moko ayebi kaka yango na vi to biso bacomédien totika lolendo orgueil soki garçon oyo akufi so azalaki orgueil azalaki lolendo je ne crois pas ta mbongo bakisi je ne crois pas banale 17 akufa le 23 so anga akobisa yango anga kufa yeso atana 2 jours parce que c'est caténaire on a kisi nde et puis kisi faut suma nga pana bango pe donc nous monaki nzambe azui molimo na ye donc epema na kimia voilà après ma kimia ça fait trop mal mais na habité quel est peut-être un message ou peut-être comme il y a beaucoup lancé peut-être tu as tanabe assistance financière c'est très important Richard qui est en Angola lobby le 29 donc en Angola lobby on a un concert le 1er janvier en Angola mais vu que bas Spiritas bas Béret Rouge entourage à Wata sous Boutali image on a besoin je dis bien on a besoin d'assistance à Watanabe mais assistance à moi il y a directement dans ma famille je précise il n'est pas comédien et il y a na maboko ya famille so ba ozo famille de busu meleza na kaka bazana matongi papa na ina maman ni baza papa na maman baza vivant il y a cancer ma famille je ne sais pas je crois avant dernière si je ne me trompe pas cause avant dernière parce que na mona avec ni mo ya mobala za papa bango azana papa bango be basaki crise na misu na ba médecin na moto ba keno papa koli déjà basaki crise lobby batoki batie na moto na misu na nga bakino hôpital na yebi na pe sort na epete maman bango azana pe da koli bandeko na ye grande sœur na ye tozali na hôpital wala na teinture bato bamona image grande sœur na teinture na mutu ya jaune boye grande sœur na bango liboso ye wana grande sœur alors si grand frère na mobali aza wana ba proche na ye pe ya oui baza tout proche na famille bazali soki wata osepela kosala geste famille ezali soki pa kolinga geste yango ezala accompagné un susu na comédie moko azala na katikati problème nango te oxygène aza wana CG pasteur patron azawana AG Omar Kabongo azawana comprendre asali geste nae biso tout toluka to kunda wi le bien ba ina famille ba pesi c'est tout tebineni to sala total biso ba artiste charge to cause parce que cercle ezali libulu ezali corbière ezali marameze belé malgré quand est en sous zolo mais a otinda cotisation nae en sous zolo a otinda cotisation a sala on pour ngai d'accord mais est-ce que Bobo a tiki mo sina zemi a combien de mois je me suis moni liango sur 4 mois tu as 5 mois maintenant tu vas 6 mois la télévision bon ceux qui ont 6 mois c'est que moi là on va dans les bomouté donc moi là on va faire ça on a une expérience basée mais il y a des bomba zemi ça zemi mususu qui na mabele
zemi mosusu ekendaka na mabele zemi mosusu ekendaka na nzoto ekoti na nzoto santi moto neti moto ya monene okozala na zemi me bato bayebi te koza na zemi mpo bayebi koza moto ya monene zemi ya mwa ekabwana na etamboli zemi mpe ya mwa ekendaka na batrompe zemi yaka bongo yana moto mosusu zema 1 mois d'abord mon de kaza zema et mon tout pe zema 5 mois boyi batia zema 5 mois donc il y a azam talibu te zema ndiye ki il faut repenser pe na ye parce que après les problèmes matang za rapona ba paya ya mona zo baza matang za rapona paya tika na fa bota ba wale la yet moi na 23 ans soit bota mona mo ana tata te donc bota mona d'office ma orphelin to ma orpheline so mona wana uyo na sala ki la yet te so na sala mona na la yet na futa maternité ba miliki pour moi na kola papa na zati parce que papa il nga so meli ba miliki ba phosphantine tout comme ça so aouli la zati est-ce que toujours raisonner pe le wana mutu na biso tant bino boya kana ba polémique boya na bino moya pamba est-ce que bo raisonner que moi na wana fa kola continuer vie na ye so nana ko sunga e biso te ba famille so ndenge zalaka ni ba kongo ba kia ko kianga ni yayo yanga yanga moi na fa tanga scolarité naïf franchement il y a dit que tu as posé assistance et héritier financièrement. Concert martyr déjà vécu. Félicitations à eux. Au Yasala qui l'époque n'a pas vu déjà. Congolais critique kaka, Congolais a tout kaka. Abetaki tout le monde. Bah tout le monde va critiquer. Moi pas sanini. Bah ya omeka tout à la banque. C'est ce que je peux dire Yangwana. Merci beaucoup Patrick d'avoir répondu à cette invitation. Tout comme l'habitude à Souka, l'invité mot de la fin. Pour que tu kabona. Voilà, mot de la fin, ça, bateau baota la biso, ba niveau na biso ba page, ba niveau na biso ba en Europe, beaucoup mapeka ba koni fois tika biso, tout le monde kabola mbonga YouTube ndenge ma peka na bino, botika ba n'importe quoi, pour boti ndape mbonga cotisation te. Beaucoup te ba vina ba kombo na biso, na kuma ba mirma, mais boti ndape cotisation te, botika mirma kimia, azana me droit ya kolela, awi lokola biso nyonso. Atanga pene na zakasi ne ba oloba wana pone ba be pone olela makasi atanga pene na biso ex nanga kufi na olela ye ba bien fait ezalaki si to bosa na bien fa mutute to bosa na bien fait ya mutute biso ba proche à mima biso ba proche à wilo to yebi combien moi shona a contribuer na vie ya mutu a uti ko kufa Aoul a mérité tout les laïcs comme il faut, comme il se doit. Aoul mérité biso tout les laïcs. Tout les petits nasuka. Ou tu as les gens qui sont les amoukiers. Je te reconnais dans Obama na ma bébé aussi banca bebo me manka bo. Pour nous les ko la suka oui. Batika ya la kimia ali la biso tout les là. Les là na dégo monnaie les là na dégo zo monnaie. Ne dis bon sambela mais sambela na dégo yo monnaie. So o mi bamba. C'est pas problème na yo. C'est pas affection, nous n'avons pas Moutouana. Moutouana, c'est affection. Ex naïe. Bandé que l'on a blâmé, basaki ensemble. On les landais inité. C'est quel blog. Mais quand on faut pas comprendre la dimension, faut pas expliquer mon qu'il est bien. Moutoubo passer par moment d'intimité belé. Bafana banda mon corps. So peut-être que bota va bota paix. À l'endroit où il est là, la cabane calama casse déjà. Quand il y a passé, on a toujours référé Patrick. Comme la souka, Patrick. Voilà, message nous sous na ba bande comme sous ya ba comédien. Vous êtes d'accord, on a proposé à biso te bo supporter parce que ti a oui la ko fa bo supporter tito kunda. Pourquoi vous êtes surtout kundi ne marambe sile. Biso to ba YouTuber, biso ya sur la TV ko je t'en suis battu au bas, pour le baiser à la déjà. Le truc est dans ma kimia na atterrisse avec un groupe, tous les là où le kimia, tout ça en fait groupe est qui a fait ça bambo, on peut la monter dans un soin intensif. Je suis pas fait ça qui, mais on tout ce qu'on a coupé. Tu vas dépenser ça nini et baki sani. Donc on peut ça qui on peut au sanini, on baki sali sousou. D'ailleurs on vient dire ma sunga biso, bata France, bata Europe, tout comme ça Messi na le yenge. Code argentin et te bino ka busungaka boteni bisungika tozonga bango tozonga bino Kylian Mbappé tozonga suka Kylian Mbappé exact donc tozara wana chaque jour pana bango na busumelo Prince Kassavou en face ka Koweït en face ka Koweït tozara na biso wana to vanda wana ti à monto panda na biso jour avec morto je crois presque biso tout là wana le temps famille va benga biso ba bisa biso programme
wa tata kene Angola mais aza na structure bateau s'il vous plaît tout ce qui finance à soutenir biso et au sala bieto kunda mwana mai ya kufi na chade bataille nde babengaka bato bakufa na concert a fali ebi bango pété bazaka bata la bonne musique bayi koyoka musique basali nini badaye so bato babeta histoire bato na kaka bato bakufaki wapi yo bakufaki na concert ya nani ya fali donc wana toko changer ngo te biso peso bato nyonso bakufaki to baka kufaki na carnaval ya wata eza nango tuka bongo eza na ndenge pe ya mabe pe kutu te bato nde balinga bazwa ngo na ndenge ya fond voilà bambote eza mbote kaka napesi na merci na cadre oyo ya mibiso maison de Bouchikade, maison de Bouchikade, yango yo awa. Tu as ba chaussures anglaises de qualité, tu as Kasavubu, avenue Dibaya numéro 21, référence sans frontières, direction Sosa. Tu as Longe Bar Ezawana, donc le canon a bien. Le PC Moko Bruno qui dit à Débrouche, le PC le DG. Au décret qui dit à dit pour un espace bâti que la bise base attends que aux yenga nous avons un tournage oui nous awa ça l'inga signe au tourner nous sans problème donc le canon a bien quoi merci pour l'invitation on a fait Sarah Bolingo concert na biso toujours na PC bambote na PC mbote na deyo mbote na batu tout na PC mbote la petite c'est papa Wivina Mbombo depuis France Matika Songoleti Sakuya on est ensemble. On est ensemble, c'est par ici que nous mettons un point final. C'était la Patrick Ngambé, avec un peu pour éclaircir sur le décès de l'artiste comédien Awilo Kulenduka, voilà. C'était un jeune très bien. Moi, je me rappelle encore, de Koutane Nasuka, na mariage, il y a Kui, je crois, dernière fois, na monnaie. Na tumbula quelqu'un a dit Awilo. Assez kakaka. Mi ma munene bongo bando kokainde ngeni elona mando tumbole yangwana. De kutu za tellement se rappeler et toujours en kuna na matanga et yo en sous matanga. Na fête ya Kui donc tout ça qui na je crois que tout ça na ba photo fona ta la vidéo on ne pas nanga donc c'était vraiment un garçon miazo c'est kaka barezi na boba problème. Donc nzamba ya mamo limonae apé manakimia donc c'est par ici que nous mettons un point final. Je dis un grand merci à toutes les personnes qui m'aiment, merci à Malika Rafat, merci à Bruno Aruna E19, Vienanga Willy Claude Jama à Londres, merci infiniment na Papouche Nanga Julio Monampotu ya Mama Geto Kamazi, Papi Icheli, ya Deborah Icheli depuis le Canada, Vienanga Yves depuis le Canada, je te salue, merci la famille Aigle, Papa Chris, Maman Joyce depuis les États-Unis. Quant à moi, je vous dis un grand merci et je vous prends congé. Restez connectés sur nos antennes. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques ou les suggestions. Appelez-nous et meilleurs vœux. Bonne année à vous tous. Bye bye. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.